ba trésor congolo ba marque house bazanaka pona ko finga fali parce que o finga fali a okende liboso muto bo yo fingira a okitana si bon te que bossa le côté faire ça la musique n'est tellement bon tellement bien ayembaka bien kitoko makasi azana voix ya bien momoni bato ba rapime na ye ba yebi nini ba salati pour nous pousser artiste na bango marque house luka o toyoka koyoka pena disque faire bimi toyoka ba misapi ya ba Olivier Chimanga siko marque house apprendre neza nini luko beta nano luko beto ça na musique est pas faire so moni ko beta te so lobi ko komi porte parole à faire wala ngolo ba ke marque house abo beta te to za clair azana apprentité marque house identité na yebani ko finga batu c'est un aventurier a luka kende a dembela fali fara luka pesi mama kambo apesa actualité net trésor ko vandi bo obando boya fali ozaka na mwana musala fali ba makamusu to sala ngona baloyingi o tika be trésor na moi musala fali ben oui à travers na F victime donc fali article alors comme mwana musala na été en 15 jours. S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Makemba et Baïba s'abonner quand on sait jamais. Bon s'abonner, partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko Yango et on s'abonner. Na RDC, Ave Maria, c'est Chouaou TV. Comédien, RDC International. Bonne information, ça va musicien. RDC International. On continue à casser YouTube. YouTube. Tout le monde est basé sur YouTube. YouTube. RDC International, les Kangi. Anna Esther, Fraser, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner. Yeah, this is your channel. We try to submit with the rest of the International. Bonne information, ça va politicien. RDC International. Bonne information, ça Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. Bonne année à tous. Tangabino mingi batno sobolinganga la babone la biso nyonso ya RDC Ave Maria TV. Merci beaucoup d'ande pour s'abonner. Merci beaucoup à toi la grande dame Iguette Babi Iguette qui est moi Sinzame. Merci beaucoup à la famille. Merci beaucoup à Michel Code Mondial. Merci beaucoup à toi Jidi caméraman Swaga Boakama Kaneto Lingaka. Merci beaucoup à les bébés de la presse. Bonne année à tous. Là, tu es avec Ange Noir, tu make-up et tu es massolo. Tu es tout le temps actualité, tu es mais mon qui a beaucoup de Ange Wana, Azabilobé, mais tu make-up et tu développes sur les lots par rapport. Rapidement, je dis bonjour Ange Noir. Bonjour Maureen Bola, meilleur V, na abonné à la chaîne Nabiso Kitoko. Ave Maria TV, RDC Ave Maria TV. Pardon, les gars, makasi. Meilleur V, na administrateur tout, travailleur tout, il y a Ave Maria TV, RDC, ceux qui n'ont habité son nini. Meilleur V, Jack Toumanda, Tonto Bio, et Bijou Kabalo, qui nous suit depuis quelque part. Les Migolo, n'a mon choix. Nalina lisute mambo batumo boy suge bandenge n'indemnité nazanga na mon choix oh ya bien filé mon choix moi sinangat bien filé mon choix hein le moi bon le bino beno moni toye to betama sola bien boyo bando bebisa kibombi la yedi hein yedi za kinga kati o vende kinga kati moni biso identité ya biso bato kinga kati to araboy biso ba kabiliste to rapena boy na rafiero za la kabiliste po ba lumumbiste baza mo boutiste baza biso siko ba kabiliste pena ya musée pete po ba muséiste baza biso to pena ba kabiliste ya Joseph Kabila Kabani. Voilà Angela Bonne basangwa Ibraton Piana Yale Mbozi Maniema océan de la rumba congolaise donc bon séjour na kati ya Angola loin des a tombé loin des a qui déconfiné par Ibrator Mpiana avec confinement oui surtout qu'il y a Ibrator Mpiana komi donc loin da vraiment ils a tombé loin des a contrôlé na maboko ya Ibrator Mpiana parce que balobi wana mboka na ye ba contre-mettre ma sur les bandawana donc azana Luanda lobby azaki na soirée moko c'est pas sorcier azaki wana na VIP
tozalaki na barbecue c'est pas sorcier concert ebetamaki mais après totala lisu makambo misusu ekoya baprogramme misusu ezalaka kaka toleka toloba donc comme nazosignale kaka na bamélomane nyonso ya la bonne musique disque na bino c'est pas sorcier nde tolaka ya bino na année oyo donc année oyo korate te le 14 février tout le monde donc tenez-vous prêts c'est pas sorcier ya babeti na bango babimisi na bango mais Basila c'est pas sorcier. Basila c'est pas sorcier. Tozela c'est pas sorcier mais agé batikyo quand batika on a la team appelle mon roi batikyo mais to beta biso masomo. Il y a na mamba bon était dans la team na voyageur. Na banda ko voyager na batiki na voyager. Quand la team na banda ko voyager. Ah pe batiki nga. Et na bo kenda louf na ba janvier louf na ebi. Ça se mela ba ngombongo. Banan. Ba janvier ba nyama ko ba bi. Banan. Banan. Batache. Nga zalaka administrateur. Nakati orchestre. Nakati entreprise. Nga zalaka administrateur puis na zalaka DIRCAB. Na zalaka DIRCAB. Vous comprenez? Donc nga zalaka pena DIRCAB direct. Ya président. Donc avant le pas président faut le kashinga. Nga zalaka bon. Nga zalaka nde mona batune sote. Yo yebit. Yebit. Baby. Na bando pesa bino mbonga ba transfert. Nga nakaba. Ange boma. Mais par rapport à yo muto bandi makambango. Siko na bando lobo comme na boma. Donc le programme Nabiso on a bientôt c'est pas sorcier le 14 février. Ouais. Mais déjà le programme Nabiso ya ba activité na Kasaki na bientôt tozongi la mambutu. Mais vu que mboka eza na ba couvre-feu mambo belé mutuna makolezo banate lelo babimisio lobi bakotisi oyo donc to ebate mais ba programme Nabiso dans peu de temps bozon. Mais par rapport à l'album Bimaki, mais toi quand on a YouTube, on a la barre pendant souvent des athées. Et bien tandis barre ezagati. Ma boîte, exact. Ma boîte exact. Je crois que ça va tenir ba wenge à Kalebado mais ça va album. Au moins ba tempo ba zela on met un minute exact. Lelo déjà pe moneza problème de maturité. Lelo mutu to comment na téléphone, mutu to comment na télévision, mutu to comment na décoder. À l'époque où on a la télévision, tu es obligé de télémano comment ba chango yoka. Cassette ya mamba kala lelo na ko ya te mena yoki na kata pale nanga na ko ko pele ko la mbeto na kata shamba tutika ko sala ba bilo mo mamba kala te obeta ngona ndenga kisika te na kaleza ki bar mo boso chango nous sommes obligés d'aller là-bas pour tous en ba possibilité na te parce que lelo to na ba possibilité wana comprendre donc tutika comparer makamba ki kala na mamba kisika lelo do na mamba kisika to na ba téléphone to na ba ordinateur tout ça na ba possibilité oyo ko sala nga ke na déplacer te na sala makambu tuka resika na vandi vraiment ba disque bimi na ngo pas mal net ngabo na ba disque to bimi na kana disque moko na osipila na ngo nani ezaka mi ange mi demo na université ya Cindy Leker ba disque na osipila ouais mais maman Denise nani ouais maman Denise moi ça connaît Tshisekedi donc vraiment banzembo bongo nde sala biso bi générer papier au VTF regola teza mabe makasi ya mabe ya bena fo je trouve que non maman lembe générique à faire ça mabe selon yo ya fo webi wa générique auto ya mo auto finga mutalikasu awa webi ba te na finga mutalikasu te na lobby le mutalikasu makambo esenko loba mais lobby le mutalikasu mais lelo la mutu eza lelo eseni ezani na lobele mambasa les habienté na fingeta ya lo wande na lobi que générique a faire mabe parce que ba générique a faire lo le padre azamana ngana kine ba palo baki la vie est belle ba zo ba générique a bongo bando chana ba o suki ezani oko ke loko ke loko fali pupa fali pupa yepe akina ba musique na ye na ndenge ne featuring ça y est ba featuring na ba to belé. Félicitations Fali à Emila Badadjou, Mike Pokoro, Naza, donc comme d'habitude. Félicitations à faire rigolo, appelle le pardon avec qui générique à Nango Samba. C'est un long toi yo me féliciter ngate. Ngana féliciter faire ton yo ka ba Gisèle Zinda ndenge betara. Na yo ka banzembo lokola ba regarde-moi. Vous comprenez? Voilà. Le générique ndé au moins mabe. Ça mabe ata o mususu auto bimisa awa ka minti mo avant o ya o. Ezaka lo auto bimisa pe générique mo ka bongo bongo. Et ça non pe ka bongo bongo. Vous comprenez?
donc aluka sala mamba bien to bando féliciter na ebisa faire autre moi na auto sa émission moko na lobby na lingake trop a fierté ya musique na biso moni lelo na ba voix ya musique Congo soki chanteur oyemba rumba to sepele aba faire ba produit mo be photo protéger bango to batela bango maintenant entourage o azana ngonde ba osaeli musala te o ezo sala ke biso to sepela na ye o comprendre ba trésor congolo ba marque house bazana ka pona ko finga fali parce que o finga fali a okende liboso muto bo yo fingira a okita na si bon te ke bosa elo côté nya féliciter un garçon plaisir muta makambo alega na teva lobby makambo faire mais batu basala lokola ba tcha pembeni masala musala o eza important mais ba trésor congolo na ba nini bo yaka ba fier zo fi ba mbebo zo boya ma net trésor congo vandi bo obando boya fali ozaka na mwana musala fali ba makamso to sala ngona ba loyingi tika be trésor na moi musala fali ben oui à travers na victime donc fali article alors comme mwana musala na été en 15 jours peut-être que na ba kanda je comprends net lelo vandi bo na bando boy héritier c'est pas normal eza normalité sala musala plus ok sala musala oyo yebi de biso lelo to na ba vibrateur weto sala musala oyo to yebi pour te promouvoir artiste na biso et non que to ya to bando finga bato te ya yoka na muto tinga na yebo na ndo finga oh mais lobi pe na ko longo pa vibrateur na kepe plus mususu on comprendre donc muto atira la éternel na musicien za to moni bato ba ya ko lo ba ke ngana ye wana ba flatter on comprendre et ande tinga lelo na vibrateur boy si ça marche pas te oh to ko kabone ka trop dire o moni ko kabone lokola to sala ke loko ngana ye de to kabone na ko longwa nde na tiki na iloko na ye ne na longwa na tika la team na bord na bango na longwa o comprendre bolo ba te mambo kabone te na kabone te o longwe to ba longoli yo o comprendre de to tika ça mambo na faire ça la musique n'est tellement bon tellement bien ayemba bien kitoko makasi azana voix ya bien momoni bato ba rapime na ye ba yebi nini ba salati pour nous pousser artiste na bango en aucun jour mona soule ka oka lekina tifando finga mamba faire oh ba dilaso ba nani ba sala ngote marga uzuluka o toyoka ko ka pena disque faire bimi toyoka ba misapi ya ba Olivier Chimanga siko marga uza prendre neza nini luko beta nano luko beto sana musique pas faire so moni go beta te so lobi ko komi porter parole à faire ouais ngolo ba ke marga uza bo beta te to za clair azana apprentité marga uza identité na yebani ko finga batu yeso ka ki o te guitariste marga uza betelo mo batu ba yebi Olivier Chimanga to yebende po beta ndeto yeba ba dada ndeto yebi ba Thierry Sente ba Flamme Kapaya bongo ye apprenti nesko to yebi ko finga yango te même na ba Sankara o ba yaka na kopa ngo ba sala lisusu bongo te baluka ba pousser faire na mamba bien oyo lelo et au sala faire tout reconnaître ba valeur o yazo batela valeur ya musique congolaise rumba et ça lelo ndenge rita batela pesi valeur na rumba congolaise au sentir que na musique yemba pour na yoki resrada na yoki mi ange au sentir pendant que non mutu akoli na ba musicien pour ba musicien msu ba yemba ma ben na retrada mais to ba yembi na mi ange apenoki ke ba yembi on comprend et ça eloko yo sala ndango wana amona ba masa so atikala ba Francis Dibaya ba venanga ba Dadi Mola ba sa ba boulona bango normal ba Brice ba masala ngala ba topelendi ba spiritas ba on aura MBC danseuse et ranger Jackte mbila bela zakana danseuse tabule lilo mbila belle pas comment kanga soki na kena irobe betina te na feti c'est que feti no bandité asaka mobini de pourquoi pas sikoyo Elisa Yemba déranger Jack Love net na nene ya madame la Congolaise ayemba déjà confirmant na mokila betifo Lise pas madame la chanteuse ça mérité ba faire mais ça m'a bête ce qui a commis bongo ça m'a bête on comprend Jack Love ça confirmant na mokili a betifo ba yeba ya bima bongo yebi combien de basi ba beta na orchestre batu ba yeba na te ba yemba banzembe bele ba yeba na te on comprend
Tatiana Cruz ayeba na etango mikomeli yemoko et pas Karma pas ayeba na etende Jack Love ayeba. On comprend. Donc c'est félicitations à Jack Love. Tiga Jack Love a sa boulot na ye mi demo ya boyo ka Jack Love na yembi félicitations. Bi market ke ba demo. Tiga mi demo biso ndesko to na kat. Ba demo biso to na. Ngane no se perota ba demo. Wa mwana biso. Na lobi ko to ba demo biso nde to na kat. Boyo ka banga na nga. Na ka banga ba jaba biso ba buaki bango te. Ba biso ki ba buaki bango te ba ya. Ba buaka bon pour pasala ani. Babouaka bon pour ça ni ba pese combien so babouaki bon ça va so babouaki bon tu vas me tungi ça matin. Voilà Ange Noir, mais le te remarqué pasteur de Nile ça comme les écran combien de ming ma solo ya ba musicien biso to ebe côté ba pasteur le bla mama ba créateur comme manquer ba ningane ba Matou Samuel ba frère Patrice oh ande ko le na manze monele la soute pour Zwambongo. Mais quand on s'en un peu analyse. Bon, il y a l'ingé pasteur Patrice, ton frère Patrice Azaraga Mobola. Il y a un autre. Moussa Losala Yango et Foutayo. On comprend. Frère Patrice Azaraga Moussa Naï, ça fait bout de temps. Abisso toi non bas amitié. Tu es bas frère Patrice. Si l'îlot tu es bien gars, Denis si tu es bien gars, lobby. Au moins, lycée c'est moi, Bako Walwa, Abisso, Lekindo qui n'a mukolo comme Kizengi. Eza kama na Deniles eza kwa mutale kindo kina kimkolo ayi bali soutenir na osala on comprend et puis kindo kina biso basakate aka ndenge mwa comme ça mutu donc mona bena omi kiole tina moi do yo kansa wana buto loka men tina moi do dende sa mo loka tina moi ami ye bali souté ka loka liko na ngokange pe sunandoki o te aza bena ndoki pena mani bena ndoki si vous avez bien c'est na moi ici quoi on comprend ve le bon la mutema on comprend bon la mutema na utolanda Bogart de la presse abo lembi bible ko lemba bible te bible za kilo même mi kumba yo lugaki tika muziki on comprend ate biso mamboto ebele na bon ya malonga pa te ate po ede ba kanga na ba prison ba escroquerie donc atika la hotel na ba te ya malamu te ana identité bien te na mboka oyo kase judiciaire ezaka mabe donc yema ka munyosa foya nango on comprend donc ani na malonga te ya batu te escroquer batu ko chaba ba mai dikola ba te family sa batu ba mai ba sermo bonzondo chama donc escroc na niveau moko boy yesi ba kanga yesa sala prison escroquerie on comprend ba sermo bo azambo c'était na ministre siko société sekedi azate ya fasha azate c'est ana zala sozimo bo ya Kabila abimisa jomo bo lo ta tipa escroquer bisayo so bo muta boye bino bando luka bo considérer te bo tikina mambasa des cop na ye c'est un aventurier a luka kende a dembe la fali fala luka pesi makambo pesa actualité amolo ba pasteur peut comment le actualité mais ngwana ba sala donc omoni tinde to za boy ngalo baka omoni vraiment boy Roger Baka hein mama ka mouvena lobaka soyibo landa ka evena na esprit ba discernement wallahi billahi tom suba to ba kenda li sube église za ka kincha sauter mon ba pasteur rebelo mona wana ba TVA ba place to kutana na bango po biso pe to abata ndeti nga biso te nga na muta butu ba place to kutana na bango na ba place to kana bon so vandi bandimi na bomba yebi ata moto ya on comprend mais Denis Lessi a so continuer cop na ya ki escroquerie ya ki ba ventier ya ba mambuna et tout ole azwata tandenge bandinga msuto mona ga aw ba sala ba plein ba église ba limité wana bo yalla ki sa biso ta mamba bungu bo yoko mino ga lelo bengi o ya ye olati chemise moko bo ya Vexas ya foulard est-ce que Denis Lessi na mbongo somba chemise à Vexas bo miyo ki la non sonité baza patron ya wapi kopa salaka po escroquer bato kota boloku esimbate ya sala nini po za patron ateka nini ateka drogue to sala nini po za patron a sala ka wapi a na entreprise nini po za la patron
totika baavantir ko te totika baavantir état de droit mon état de droit ou état de droit faci yo lokoloba état de droit taka bato lokola badeni lesi baosakana na bavia bato boye baescrokaka bato baeglise ebele omonaka komanke baninga na ye bapaster kokosela bango bamakambu koloba kaka boye bamonaka kaka yenda yebi koloba c'est pas bon on comprend c'est pas bon donc deni lesi pena nayebi te moye oyebi so mpe ke ezongela mosala nzambe eza te mpo banda mpe kosala yango te donc itika escroquerie wana bijou kabalo apesi yo mbote sika ozolanda biso en direct bijou kabalo atikaki escroquerie on comprend atiki mpendaki escroquerie ezala bien tika bafali basala miziki na bango tika bafere basala miziki na bango yo tiaka bato na baliste te yo moto yo oza na iTunes te oza na streaming te oza na soki nini te oyo programa bamusicien tika komiswesa mitu ya bato to na kine omoni mokolo mosusu ya mambolo bana bakango na coin moko boye degré ngai omoni makambo boye ntango la zambe ezalaka maison mare ezalaka sikoyo olobi na banzoi makambo moko ya boye ve otikala mutakala donc sikoyo lelo chance ekoma jo tu akoma charisme même ata moto makasa akoma fier kongo sikoyo ekoma mo sikoyo bien ya kongo ndango wana yango moni badeni leso oyo tellement bauti bamboka baye na bakinshasa esauve bango bongo mais ntango kini ezalaka mpena kini bayanke boye so babete okala mais tellement kini ekoma omona ata boye maître Kevin Cheval maître mais osentir charisme maître mo boa bogar ya soin charisme mais soki ezalaka ntango oyeba maître Zimagora ntango bazalaka oyoka maître double face mais soki azwi yo mais ve salama makasi luka Guilain le bourgeois abongisa lopuso tioku ya makasi okomokoma lokola aubergine couleur aubergine okomokoma mauve ocomprendre omona veluro tala veluro laisana veluro nde longa denile se ekoma luka na solution sola na esobe namonaka esobe baserment akoma bongo aluka Guilain le bourgeois face bonga esobe sola na denile se face bonga nano tika makambo wana ozwi okota na makambo oyo osengeli okota te. Voilà Ange Noir, merci beaucoup Michel Condondal, merci beaucoup Clarisse Bancoka. Oui, Michel nalandaki nani Igor azokebisa Marlène Kasanga tanga kombo ya Willy nini aba azebe ya Willy abida lingi na papa bana ngate ezaki ka mambarit misam o ngabe Paris misam na noko arit nga noko arit na pekisi libala wana nde siko apekisa azazema ya Willy Kasanga tanga kombo ya Willy Michel ambo internet so internet so mema kilo kolemba te internet comme la karam tema vite pona internet comme la karam tema na biso vite pona toi boy ya Willy Michel ba meilleur v siko zali code mondial meilleur v ya les grands mopa ou quadracora Bossamboka Bossamboka Karine Mokondi 3 fois la baronne mais le tout le monde va voir sur circuler internet soit Lisa Karine Mokondi do la mobali na maman présidente Blandine Omar maman Denise maman présidente soit disant Blandine Omar ba ouais le mobile ngo era Ramsès ah ouais la fachi maman présidente nani yoruba pona soit disant maman présidente Blandine Omar oh aida e petro na ba vina mpe aida côté ni pour Karine dana kina zaki da sa asala maman présidente ya wapi équipe nationale oyo bazaka ba bibi kapinga ba Joël Show yesko on a monné lokuta wapi jamais Blandine Omar botika ko Karine apesa makambo akompa ndi la team oh maman président la team li sunga bi oh na la team maman président ya Regine Lunga na Sido Legit bangwana mais dernièrement on beta ma présidente Junior check fou je te salue c'était mi aka flag mampinga maréchal mino oh mkolo poto ntambongo botsika ba bloko wana
Karine Mokonza aza la baronne omoni ntango aza la baronne na olanda bato misusu baofinga Karine ofinga na mobali na ye tigre te siko ndeti tigre ana kutuko bozela loba tigre alokwa kabila te bamonyenanye babede donde tigre alokwa kabila ata boku loba boku finga ye akoloba te edo ye bena ko kakipako omwa bena kakipako nde yaza siko bato misusu baoleka bofinga Karine ya péché ya masumu ya pena masumu oleki boye bana mo boye toyeba bango bozalaka bana misala bwande opangwisela Karine ndaku opangwisela Karine bakiti atinda bino bolambelaka ye alesaka bino boyeba lisouplesse bafamille na bino ezalaka te pendant tant des années lokola janvier on comprend lelo mpo koma mpo ovandi na tv bozofinga Karine ya mo esalaka pasi siko ndeti biso baoyo kutu boye tozalaka deya ba ange noir tovivraka déjà nayebani déjà na mokili nazala na héritier on comprend en 15 jours nakofingaki héritier bongo mais neti siko motu janvier mpo bayeba yo mpo na Karine mama pena mpo oleka bozofinga Karine on comprend babilo misusu efo boautoriza yango te boautoriza yango tata mokie Karine pena ta msusu na baleki te pena bakozwa janvier mutu na mokie na babeti yango na mire kopa totika no bamakambo misusu ko esala bien te na basoki Omar soki nini yango wana bawela soki kaki nana erango do bawelele po aza na nini aza nani totika bamamba pambo donc bino to misusu bokanisaka bato to bavanda na poto na bakamalare bakana beloko pe te bavanda na bapala bato bayokela bamama balesa bango neti boye félicitation Jika Solo Tracy Mbelenga Pro 10 ans mukanda pena yes kwa super na mukanda Jika ebele bana bana mikanda te bapesa baba papier mo bagenda olia na ba restaurant on comprend ce qu'on dit nga na ki mode gratuit mo bona kenda olia mode gratuit na ta la Facebook ya ba kombo na mona ba photo te on comprend de boya te ki te bino tu bato bokama mikila na bokana ba position te bokosi botika ko mbrie biso Omar soki nani soki Blandine oza eloko te babi Karine on sort en copo étouffé bezi ya grâce temo o basalaki na da Costa na Davina bezani baweli bakibombanda na ba mo boye o ezana ndenge ya boye bokoma ko balusango boye te nalandi Gabriel mama tumba nalandi Jackson nani da Costa nalandi Temo nalandi Grace nalandi Moura ta boti ko kosa bisoko to mikolo on comprend bon mon gande mais ça le bien oui puisque ça le bien poani pour bo jouer ha longo bien bo luki bo batela ba dignité na bino bo batela makambo na bino yango bo kina ngo kiote zala ki besoin boete mais ndenge bon bazana na katantima ba ndenge ni ne swa bango on comprend de yebi ndenge ni ne so bonga beste ya pe na mambo ya réel siko baningi babatela Davina batela mundibu na ye yepe kuna batela coach na ye yepe kuna batela babundu na bango ça bien muto bisapité grâce à pas muto bisapité petit na yebi bien on comprend yepe na ba jona ya zaka na ba jope na ya bien ya méga star passeport rouge méga star on comprend mais ça j'aime mon candé les gars qui wana Acosta pas battre la personnalité na ya Gabi bino bon mo cha d'Acosta ndeta na personnalité ni na mboko d'Acosta na personnalité ni o ya batela personnalité mboko pena bon mo bebisa makamna ndenga fo bo ça jomo bo mo luka pe cha personnalité ala personnalité comme si mtamayele mtamayele ça ndeti déjà nini mtamayele akoma nini asala wa ba film tutikima mo film ni déjà comment film ni o déjà comment mo biki si pas comment mo biki si pas ça la gag nana no kutona wa mkusia te lianza te kela yankela ngani DJ pas comment DJ taka DJ acha wa mikati na kata mnoko wewe kama kona bango
batika luka bakomisa mutu mo personnalité te personnalité na été babiso nde tona ba personnalité po babiso to ba journaliste reconnu ba chroniqueur reconnu na ba mboko yo on comprend tout ça reconnu na monde on comprend donc moni ndenge mo bata maboki bona yo bate boya gabi yo tumbanga bata maboki botika koluka te personnalité mo wete zamu ta maboki. On comprend. Mais tu remarques que les journalistes, les journalistes. Les journalistes, ils ont internet. On comprend. Les YouTube, ils ont tout ça dans la chaîne claire. Tout ça dans le canal qui. Tout ça dans l'Africa TV. Tout ça dans la télé 50. On comprend. Tout ça dans la RTB. Exactement. Pour moi, internet, rédaction, ils ont raté. Cahier de charge, ils ont raté. Participation. Kuna siko exemple na boy po banana émission na cahier de charge. OK na rédaction. O sali papier, o sali récit, o ben un chapeau. So ndeti bato internet be bando tunango ba yebi na bango ngote. Do ayaka ka bazwaka miko lele indi mabewa. Tala annonce ndenge banda tumba et puis ba tumbi pe sili nango. Tu comprends? Mais ils ont musalamo boizaka na ba valeur na ba respect belé. Les hommes seulement boisa digne donc journaliste to biso to kola pena journaliste c'est que za moto mayele andenge ya faux tanto kola journaliste au père mo boka journaliste tanto vanda webi Chantal Kanyenga webi Chantal ando s'enchaîne ça na RTNC voilà mon mayele ce que biso vando tala ba serwana bo ta sermo soka talebo et puis na canal qui to mayele on comprend ozi babolo abonza ko ozo muta mayele ozi ba vena biso ba kabulo ba vena biso ba po donc ibata mayele ba vena biso ba Marius on tout tala bango donc ba papi ba Isaac Maïba voilà on comprend te ba papi mboma yo bebisa ba papi mboma abatu mo ba sa le mission otala pena ke non pepele kitoko kinde bien. On comprend, mais les longs comment on personnalité té, outil qui au baiser, ça baisité, au mari, ce qui les lots benga comme on va attendre c'est grâce à Karine. On comprend, c'est grâce à Karine. Donc on look à tes sikuyo, au bando luko ça net c'est au dimne Karine té, Karine a la baronne. Ana sixi pour oumeli, t'as le monde ko oumeli na sixi a jeté. Et puis Karine bando yé ba depuis année. Mami samba koufi batiki Karine azo rien kakati lelo. Merci Ange, on est déjà à la fin de notre mission. On va oui. Général Stomy Foulek. Il y a une heure belé. Il boit un piano. Il y a le mbuzi. Michael Jackson. Mutambonga zanga libumu. Voilà. Mtadenga bongo Claude Ngangala. Ayi mutambonga zanga libumu. Obina pesa bambote. Mission non te. Non mais quoi te sukia ouais. Te o te pesa bambote. To kutemba si. Pesa bambote te. On pesa bambote na Tresim Belenga Pro. Ya Glody Diasuka. Glody Diasuka. Ana 10 ans. Wazi mkanda. Bon wana mkanda wako bando kindi wazu baki wazu. Apesi mbote na Héritier Watanabe Gogan. Amtema de watu wa divorce hiyo ya mamba boy na pesi mbote na mama Olive Lembe Kabila na pesi mbote na rais na pesi mbote na Fati Beto mama Denis ngana pesa mbote na pesa mbote na parna na pesi mbote na rais lettre J Che Guevara China Rambo autorité morale puissant l'homme le plus silencieux du monde na pesi mbote na Sid Boy les griffes du pouvoir. Un pessi mbote na Ramazan Chadar le décideur. Un pessi mbote na l'homme qui dit non. Jean-Marc Kabundi Wakabundi. Merci. Bisous bye.